na bino bande kolandi partout bon message kolanda biso na tindika télévision la chaîne idéale boyebi kaka tomelaka bino ba actualité na tango oyo esengeli kimia RD partout na mabota na bino ne bozali koyoka makelele ambiance de partout tozali bel et bien na Bongabi précisément na simananga bozoko na stade de Martyr et pas wapi mwana mboka Jeko Bea le pacificateur abengisaki baike nyonso ya Vision Fachi pe ba nyonso balingaka chef de l'état baya pona tina kosala marche moko ya monene pour la soutenir toujours le président de la République la personne de Fachi Béton oyende makambo yenda simbi Congo 2023 yepe kaka akosimba ya kosamba ezali te bandeko balandi kasi nde bozali komona baiki bazali ebele basi mibali bana mikolo mpona ntina kolakisa bolingo nini baza nango na mokonzi ya mboka malgré baradio trottoir mpe makambo ebelebele ezali kolobama kasi bango balobi bakopesa mokonzi ya mboka maboko mpona kosoutenir ye na vision na ye kasi toza awa tozozela mwana mboka Jeko Bea koma na mobondo nyonso bomoni sur le terrain mpona koke koaccompagner ntina palais de la justice wapikani marche ya lelo ekosuka bandeko balandi baike mpe bakozanga maloba te boyebika nde ezalaka mpona kozwa bavi na bango voilà nde tozozela mwana mboka Jeko Bea wana kokoma elongo na mombondo nyonso bozali komona mpe baike ndenge bazopesa deja maloba na bango sur mokolo ya lelo nde tozokende kosoutenir chef de l'état bongo tokosuka na palais de la justice au wapi en tout cas marche na biso ekosuka mokolo ya lelo bosabone massivement na tindika ekosala biso au vrai en tout cas bandeko nasengaka bino basuggestion na bino bokomelaka biso po te bandenge nini ya kobongisa mosala en tout cas longo na ingénieur Biumbuyi tozali kopoursuivre marche oyo na susi ya kosala bino mosala kaka ndenge ezalaka c'est parti. Bonjour maman journaliste. Comment on a Kadi Dikebela Paul, prophète. Bien motivé, le lot de monde en tout cas, Toyawa et Toyawa, Toyaki pona sentimentaire. Toyaka pona pour soutenir vision ya chef de l'État Fachi Béton. Na wanyonso akozala simanaye azaloko likunzi oyaye poke atonga mboka oyo. Le Jeko Bea 5-6 batou, de soutenir chef de l'État, point de soutien palais de justice, na moni batebeye na simana yo, ba mususu bazolo baboye ko sala ba aventure, mais message ni clé au lancer la badio sur Hollande. En tout cas, journaliste Nazor Seboy. Pour na mboka oyo esika to telemiawa, ezali fondation oyo ka 13 parlementaires. Ezalaki le peuple d'abord. Yaoundé ozomona peuple d'abord tango yawa. Tozokende po tozalaki na kati ya mibeko et puis tozana mibeko wana nde tozokende na isika etanda ya mibeko wana toyebisa bango ke ezala bawe bazana kati ya mibeko mutu moko aviole mibeko te mais a soutenir mokonzi ya mboka oyo nzambe apesi Fachi Béton. Merci beaucoup na moi bandeko na pe na sima wa linya loba kusani mwa mkembote la oka mbote mama ombonani ngomna David Chamala amonio awa oza jeune moyo ko participer na marche mukolo ya lelo ba impression na izani la pression na na sepeli makasi mobilisation et ça to ko soutenir oyo rebengami parti politique wa vision Fachi et akokisi inale to ko fêter la bango ensemble oyo bengami anniversaire na bango ya omoni mobilisation to sali to mobiliser ba jeune yango tozo ba ete
toka ke peuple congolais tozala sima ya mokonzi ya mboka po eke makambo ekende liboso soki jeunesse elali eloko ya liboso yebaki etango Joseph Kabila atikaki pouvoir eloko ya liboso adetourne nanu jeunesse atikeli biso again atikeli biso Paris foot po eke tozalaka zingazinga wana tokende liboso te to bapeuple congolais jeunesse akotikala koresone te na eloko moko yango mo tozomobilize ka jeunesse tozala likolo mpo na mboka na biso tozala Félix Tshisekedi aza mwana mboka alingi biso aza susi ya peuple congolais bakende liboso oyo nga nazalaki nango yango wana ndeko na ngai namoni yo mpe pembeni mbote na yo mbote oza mondele te mbolingo loba français lobo olobi ni baimpression na eza ndeni en tout cas tomonaka Fiston Mboma Silomé Tshisekedi nayebi tous les combattants base bayebi elongi bien donc en tout cas soki tosangani bisika oyo ezali principalement parmi biloko emotivaki nga il y a des choses ezali parce que côté d'abord le tribalisme pour soutenir les chefs de l'État. Vous savez, parce qu'ils inoculé le un numéro tribal Tokabouana pour pas profiter de la sécession, pour plan de la balkanisation. Il y a au Kabola, Est Mboka, aux Opatia, Katanga, aux tous autres Kabola Congo. Mais biso toye à travers marche oyo pour signifier à tous les Congolais que nous allons pas dans les mêmes descendants. Donc le Congo est indivisible et la séparité. Congo tient ce qu'il doit Moulumba. Ozali idole politique, père inspirant dans le combat. Congo il y a Lumumba, Congo il y a Laurent Désiré Kabila. Tous les voyants guerriers eux va sacrifier. Congo il y a Kasavubu, Onyo Subapunda pour na Mboka oyo ezali. Alors que côté les merawana, ozala wat ozala congolais, tolinga na force na biso mboka na biso ezali na unité. C'est vrai que tout ça différent, mais la diversité na biso, mais unité on a la diversité de ça qui est fort, à part le tribalisme. Deuxième chose, naïe que marche pour soutenir les chefs de l'État, mais naïe pas pour soutenir les chefs de l'État. Naïe qu'on lance un message moko et pas président de la République. Naïe ici boy. Rome et se construisant à 3 jours. Comment on a Rome, to France et qui 3 jours. Mboka européen et on a baguette magique que ma se bongi, battu sur la misala. C'est vrai que la pouvoir union sur Zalaka, battu sur on s'est pelé, on s'est pelé avec l'État. Donc ça a fait chance pour ça moi na Mboka parce qu'avant on a supposé l'action là. Oh et sur l'action qui est souci à Mboka. De 1, de 2. Monsieur le chef de l'État, président de la République, Fatih Beto. Message dans la Bisayo. Ceux qui ont touché les fonctionnaires de l'État. Parce que, en tout cas, ceux qui ont entourage déjà, il est eux. Ceux qui ont touché les fonctionnaires de l'État, famille sur la RDC va fonctionner. Bandako nyonso bana va fonctionner. Soit tous la tata leki, soit tous la tata mwasi, soit tous la noko, soit à fonctionnaire de l'État. Simba va fonctionner l'État, matia bango salaire. Et ça parmi biloko oyo, ego Simba pour la deuxième mandat na yo, ego Simba campagne électorale na yo. En tout cas, la ministre Etikali, chef de l'État, la mbongo monsieur bimi a pas la match, la banini ba député. Oh nini, mais Simba va fonctionnaire de l'État. Aussi bien fonctionnaire de l'État kaka. Au moment où yo moko en 2023 parce que là on va voter parce que fonctionnaire moi ça tante na nga on va voter ça azam mama leki na ye on va voter tata mosile
Parce qu'après match, la soutien Fachi, il faut que ça les photos des emplois. Parce que l'initiative que je comprends, parlementaire, il fallait à la secrétaire générale de la partie après sa vision de soutenir le chef de l'État par rapport à la tribalisme. C'est là qu'on se dit Fachi va voir Yoko. Kabila ne peut pas voir ce qu'elle a fait. C'est là qu'on se dit Fachi, dès que nous sommes derrière le chef de l'État, nous devons soutenir une seule. À part Wana, dans la Sikoyo, état de siège où tu vas proclamer dans la partie de l'IDPS, pour mettre hors dehors, mon monde est bloqué parti. Dès que nous avons donc la cité de l'Union africaine, là dans la déclaration officielle, il y a des communicateurs, il y a des parlementaires debout, nous ensemble de la vision Fachi, on a pour soutenir le chef de l'État, pour le tribalisme, pour les Kanakatanga. Merci. Ok, Maman Charlotte, tu pousses une fois, tu vas savoir le papa par rapport à eux. Biso Congolais nyonso azali Congolais toza bandeko ezala mukuba muswaye musongo mungala toza bandeko biso nyonso tosala force moko oyo conserver mpe tobatela mboka na biso oyo etekamaki na bayini ezosala mpasi pourquoi parce que bamakambo ndenge eza koleka eza malamu te bamakambo esalami ebele parti na biso idps basali déclaration ata moko te batumbi efika chef de l'état balobi eloko te bakomi kasaya na katangatanga balobi eloko te tonton Munongo la sénatrice asali déclaration mutu a contredit toi alobi na ye aza te yango biso na déclaration est-ce qu'il fallait secrétaire après sa réaction par rapport à des déclarations par parti au quotidien etalaki pourquoi parce que ebika biso ya parti au pouvoir il faut donc conserver pouvoir na biso makasi mpe na baresponsabilité implantation adivise parti lelo tomi bandeko na biso baparlementaire debu na eloko tomonani awa soki 5 président parlementaire bamisu baza wana mpe bango wana baza contre mpo baboma président de la république omoni division oyo ezosila nango kala mingi te la pluie mbula ebetaka mpe silaka kala mingi te makambo ekosila bazokende nayebisi yo marche ya 30 minutes kabuya akoresiste te. Bon, tous réunis pour une seule cause, tribalisme. Tribalisme, il fait si là la Katia Congo. On est la Congolais. Donc, Muluba, Mukongo, Muswahili, Muyaka, ils sont nyonso tozali ba Congolais. Donc, le village de Bino Zali qu'on se retrouve dans la Katia Congo, donc il faut on partout place Okutayo. On s'en va à Mujima, on s'en va à Katanga, on s'en va à Wapi. On s'en va à Katia Congo. Donc, tribalisme, c'est un racisme. Ils sont condamnés à Kabatou, on a Afrique du Sud, la xénophobie. Donc, bato baza kuna na bato oyo boza tribalisme awa kozaka neti ndenge moko. Donc tribalisme eza eloko oyo ya koboya tozali kotambola lelo nanu ezali nano mpona koboya tribalisme. Deuxièmement, tokoya na parti koyebisa ye déjà le pire arrive.
S'attendez, s'attendez. Soda makasi, soda makasi. Charge. Namna boto no mwasi toko buni. S'attendez, 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 s'attendez. Oh, kufa yo, yebaki. Nalobi Kabila yo keba womboko sa maman na yo te tata na yo te keba oza mboka fachi beton okomprendre ça maman na yo 10 ans esili oyo ko na kokumba bato komisaka yo mono yebisa Kabila selo te elo na yebisa même to onyoka mamboka na biso moko lipe komitala lokola masoko ya nzungu mais to ko regretter na comportement eza malamu te na mboka na biso moto kela lipa na baendie na bato baosala mapa papa ye moko ayebisa bango na malembe nyonso tolingi na biso makelele te ayebisa bango na kimia po tozala na kimia na mboka na biso tokomonyoka mabiloko
Kabila akomo pesa ba Congolais mbongo na maboko azokata mbebo ye moko avec visibilité. Et là nous le peuple congolais on réagit ostamboli Kabila akokende ka zelaka ebo to kende ngana na image yaka penda c'est bon et l'autre là qui Kabila qui a eloko te apesi bato ba mbongo azopesa bato ba mbongo obalanda ye ki akozongela na lidusu nini aza eloko te yesu kana eza CPI baokanga ye tozalaka bongo DJ. Avec le chef de l'État pour mobiliser avec la l'unité nationale. Mobutu ebengala Kabila. Zonga na Rwanda. Tukwa tukabwani na Rwanda na ye Kabila zonga Rwanda. Tumwa ba mbongo na ye wana wa ibaki apesi batu ya changu. Tokozale genge nambo yambalo batato bayambo Yambaloyo batatoyo bayambo. Tokozale genge nambo
okomi na saka basi omemi saka basi Maman, moi, malheureusement, tout le monde marche l'équipe bien sans casser. En tout cas, tous sont bien disciplinés. Tous sont bien disciplinés. Ça, le lègue par le bacateo. Il devait se faire match, ça la match, ça la bandit. Il n'y a pas de bandits ici. Il n'y a pas de vagabonds. Tous sont banandaku. Donc bien disciplinés. Ils sont en ligne de tribalisme. En ligne de bateau ça. Vision à Mokonzi Amboka. Toboy bibi. Toboy balié. Balié parce que quand ça biso na libulu. Toboy makambo wana ya balié. Balié toboy bango. Maintenant tolingi mwana mboka mwana ya parti yemoka bana kotala ba institution ba ton de commandement ezala maboko na biso. John Biden. Marche à l'élo, toboy na biso tribalisme. Toboy tribalisme, bakatanye pardon. Biso to ba congolais. Toboy tribalisme. Toboy dos du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Faci Béton. Mokonza kaka moko. Na mboka la biso toboy na biso makamususu. Pardon. Pardon, à conférence de 2009, c'est Joe Biden. On a béré, déterminé. Banda marche, banda qui tisuka. Et là, moi, ma belle quitte. Au Kolobani, na baïba landa. Oh, bah, il dépêche tout à mon boulot. Nazoloba, nazopesana, nous bonjour, na bonsoir, et pas baninga au balanda à la chaîne. Baebi ke ozala kawana pona kopesa bango information zo uta la source. Awa tozo tambola toboyi tribalisme. Tribalisme nde tozo boya bakatange boza bande kona biso. Tango biso totamboli bo ezate to senga bino pardon bo tshela biso na se. Mais parce que toza ba congolais. Constitution ya mboka oyo zana mboko ngana za elobi ke congolais ko se sentir à l'aise. Place nyonso azali akotonga kosomba mapango. Mais bino tozo mona bino bozana bolingo na biso te. Yango moni lelo lokola ba congolais. Botumbi réfugié chef de l'état côté Lubumbashi. Bosali eloko te tomoni pe eloko malonga te. Tokobanga bino te. Totamboli bomoko ndenge moninga bandana bando tambola côté to bandi marche na sikoyo ndenge place to komeli eza pona kolakisa bino ke tokoya mobondo soki bolingi ke tokabwana tokoya mobondo Kongo pe kokabwana te tozana mwana mboka oyo atambolaka oyo azo soutenir mokonzi ya mboka na ba vision na ye oyo azo se sentir 100% congolais azana posa ya mboka na ye kende liboso yango wana azana nzela totamboli tolongwe place tolongwe ti côté tozokoma yango nazoyebisa bino badongolo miso Kongo ekokabwanaka jamais Kongo ekokabwanaka te so bolingi Kongo ekabwana bo bandana na Nigeria po eza monene koleka Kongo bo bandana États-Unis Kongo eza bomoko Kimbango akufa pona mboka oyo Tshisekedi akufi pona mboka oyo et puis so pe toza na nzela toza pona mboka oyo et puis nazokebisa bandeko Tchango quartier 3 Bana Tchango quartier 3 tozoyebisa bino soki boza vraiment ba congolais ba utana bino na baloko na bino te totikeli bino quartier 3 eza mboka na yo mboka ya Fayulu na Kabila babongisela bino quartier 3 ekoma lokola Kingakati mais soki tozo souffrir kaka na bino elongo passion toza nango eza ya Kingakati wana passion toza nango lelo eza ya Kabila Tshisekedi akuti mboka ya kokufa lelo tozo bunda mboka kende liboso Kabila zonga Kabila bandole kawana okendo tonga Kingakati abongisalaki bino yango bokodoka Tshisekedi akozala wana boyeba bien que toza d'après tout on est les Africains tokozala na mandat moko te na deuxième mandat na bike badongolo miss na ba conseiller na ba ministre bino nyonso bozosala musala na vision chef de l'état te boyeba que mandat na bino komi na suka mwana mai na ebisi bino ke boza lebele akolanda biso parce que toza ba 100% congolaise toza wana pona kopesa bino information zo uta na libele eza oya bino la Black d'Ivoire mwasi ya mwindo aleki mungusu nelengi na opesa numero na ngai eza te po bo intimidenga po biso babangisaka biso te biso nde tobangisaka
bobenga po bopesa biso makanisi ya bench 081 48 52 726 toza toujours en direct na tosiste il faut tosala discours po boyoka mwana mboka Jacob Echile Gelou. Fongola basi, fongola basi. Fongola basi. Fongola basi, Adama, fongola basi. Mbote. Total la jeunesse que nous vivons, nous pensons qu'il y a un combat IDPS, l'IDPS au pouvoir, bazo sakana chef de l'État oyo soutenant. Total bon moi non. Otamboli na samoi banda pon gabiti awo. Kokolo bani na batunyo sur Rolanda surtout ba diaspora. Ouais, to pesa ba diaspora message pe total sa jeunesse congolaise. Oyo ezali message moko ezolakisa bango kete jeunesse toujours tozaka nsima ya faci mokonzi ya mboka tovandi eza teke ekotala eza lokola tolembi une fois ke tovandi tozoloba te tozosala eloko te eza teke tolombi na force ezali soutien faci tomonaki bautaki kotuma baefigie ya mokonzi ya mboka kuna na baprovince tomonaki mwa lisanga moko mwa 100 personnes ba jeune à Kingasani bamonaki mutu mandefu sanguinaire auti oleka babetelaki maboko ndango bato bakomaki okanisa mingi kete faci aza suna soutien te basi ne décevoir ye jeunesse décevoir ye ndango tomekaki kolakisa bandeko ke jeunesse toujours toza nsima faci soutien à 100%. C'est que biso kutu ndenge omoni boye eza eloko moko ya shosho donc c'est le roi chose soto bito benga na ndenge tozalaka force dipoke force afachi na biki ata ba diaspora bana poto ba yeba kete jeunesse mobimba RDC za na sima fachi beto tozo talisa pe ba jeune bazo utiliser bango bazo kotisa bango tribalisme na ba mitu jeune place yoza tunaka na nde wazo kwa kabula kona bandeko na wana aza ekolo nini est-ce que aza congolais lokwa yo poto tikala komona te muntu azokabola muntu na bandeko nake bosolaka na oyo tazalaka mabe bosolaka na oyo biloko wana tozopesa jeune congolais message ki eza biloko ya baétranger baoyela bino nango moke moke po bobeba na bokabwana bazwa moya koprofite bayiba na mboka yango bamoni mokonzi Faci Beto azopose bango na misala toujours eza droitire tile gelu nde yango moni bakomo kotisa batribal na kati ya bajeunesse mais biso jeunesse a force du poke toza eloko moko mukongo mungala muswahili nde yango tokopesa mpe bajeune mosusu bana baintérieur baprovince muntu akosa bino te bakabola bino te boza bacongolais bokotikala bacongolais soki muntu ayeli bino bafausse message akete tribalisme boyebisi papa oza ndeko na yo te kende kokabola bandeko na yo nde yango uti komona to uti kotambola na sa moi mpona kolakisa ke soutien à 100% ya jeunesse eza nsima ya Faci Beto biso bajeune nde topesaki Faci Beto mission bokonzi aza nango po toyebaki apart ye nsima na ye mosusu na kongo ya motema lokwa ya kozala te nde yango biso tu toza 100% nsima na ye oyo ya komeka na ye azolokwa mingi na biso bajeune totambolaki na moi mpona kolakisa bango ke te toujours 100% jeunesse aza nsima ya Faci Beto tile gelu oyo azali président force du progrès oyo boyokaka babengaka Antibal force ngandu Kennedy alias Antibal napesi tous les jeunes congolais bambote badiaspora isika boza bolemba te biloko bakokosa bino lukuta toujours biso bajeune toyebiki tobundela état de droit démocratie le peuple d'abord nde yango tokolemba te oyo te bazwi te non tobundela peuple fo peuple wana toservir bango nano 100% si ma Faci Beto, force du progrès, merci. Na question tuni biso na ko meka mpe ko yanola bande ko boye biso tozali vision Faci ezali ngomba ya ba congolais na ba congolais
oyo tocréaki elongo na mokonzi na biso président Chekobeya Chilenge Muchi wa Baobab mpona kosoutenir vision ya chef de l'État. Vous devez savoir le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, azali na vision pour le développement et l'émergence du Congo. Alors, na yango, yé moko akokate tant que mutu. Mais c'est na biso ba congolais na ba congolais to sangana lokola mutu moko pour na soutenir yé afin que programme na yé to mandat na yé ezala réussite totale. Yango wana biso pe to bikino non, c'est na biso ko sangana na lingomba vision fati pour na soutenir président de la République. Et to lié sous ne siko pour na ko dénoncer message ya mabe ya ba politiciens ba ni ya Congo o ba ko véhiculer na ba congolais sur le tribalisme na ba esprit sécessionniste séparatiste tolobi jamais ba congolais na ba congolais tokokabwana biso nyonso tozali na Congo constitution na biso et permettre biso na article 16 27 et 32, j'espère si je ne m'abuse pas, na Congolais, aza na droit ya kofanda esika alingi na province o alingi. Et un groupe d'individus en perte de vitesse, ba kouri jamais kopeksa ba Congolais, ba kotie véhiculer en pote ba yina ba msusu, ba tumba ba msusu, ba lo ba n'importe quoi contre ba ndeko na ba Congolais. Tozaka la Congo moko, mboka msusu toza ngote kaka Congo moko. Donc Congo oyo biso bana Félix Tshisekedi ba membre de la vision Fati derrière chef Nabiso président Chekobeya tolobi niet toza derrière chef de l'État et on toza ko mobiliser pour soutenir le président de la République et aussi informer bino le 1er mai Yambula Kara o to fêter une année d'existence de la vision Fati na stade Thérèse Sainte-Thérèse. Donc merci beaucoup pour la question. Monsieur le président de la République, chef de l'État, à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, conformément aux dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, dont ses articles 16, 13, 26, 27 et 30, qui stipulent qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune éducation en matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de sa religion, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, d'une part, et d'autre part, la liberté de manifestation étant garantie, y compris le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité politique, et enfin, toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement et d'y fixer sa résidence, de la quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Se référant au texte précédent, nous, population congolaise, réunissant de toutes les tribus de la République démocratique du Congo, venions à travers ces mémos afin d'exprimer notre mécontentement à l'endroit de toutes les personnes impliquées de loin ou de près aux faits et gestes ayant occasionné la haine, la séparation et ou le rejet d'une tribu contre une autre pour des motifs machiavéliques, politiques et autres. En effet, face aux réalités patentes, nous, Congolais conscients et liés par le sentiment de vouloir vivre ensemble, légués par le Père fondateur, le martyr de l'unité de la nation congolaise, condamnons le silence que nous pouvons qualifier complice de la part de la classe politique congolaise, dont la plupart s'absentent de décrire les traitements inhumains, les rejets et les mépris dont sont victimes nos sœurs et frères qui sont acceptés d'aller vivre dans une autre province de la République. Eu égard à ce qui procède, ces pratiques séparatistes et tribales constituent une violation grave aux dispositions de la Constitution de la République, raison pour laquelle nous sollicitons une implication à tous les niveaux des autorités étatiques afin que les commanditaires et instigateurs de ces actes subissent la rigueur de la loi dans l'optique de décourager à l'avenir de telles entreprises criminelles. Enfin, nous, citoyens congolais réunis au sein de l'association Vision Fati, profitons de cette manifestation patriotique et nationaliste pour condamner les actes du tribalisme et de la barbarie perpétrés par un groupe de gens sans éthique qui ont brûlé les banderoles et
effigies portant l'image du président de la République dans un total silence de l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous ne saurions terminer nos propos sans pour autant réitérer tout notre soutien à toutes les institutions de la République de notre pays en général, spécifiquement le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Affirmons que tout le peuple congolais est derrière lui et le Congo, notre cher beau pays, restera un et indivisible. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, que vive la vision Fachi. Fait à Kinshasa le 18 avril 2022. Pour la vision Fachi, Jeko Beya Tshilenge, président national. Je vous remercie. Et aussi, nous devons mettre en garde les Congo. Les politiciens nous sont en perte de vitesse, ils vont confiner la stratégie pour véhiculer haine, l'esprit de tribalisme dans les Congolais. Et c'est ce que le Congo est uni et indivisible. Le Congo est tribalisme est place esprit de séparation, il y a un égoïsme dans le Congo. Il y a un l'accès en face, il y a un vision Fachi et le monde a mon président Jeko Beya pour soutenir le président de la République. Ça va tenir sur la mission que non. Président Félix Tshisekedi, il y a un chef de l'État, militaire, on a démocratie avec la force, dans toutes les forces. Pour les alliés derrière chef de l'État fort, pour gagner vision Fachi, tout le monde. Nous allons simailler chef de l'État. Pour l'accès en face, il y a un monde de quoi on est capable de mobiliser. Bon, on va savoir que non. Bisson de Fachi. 2023, Bisson de Fachi. Il sera encore réélu président de la République. Et de mettre en garde l'Union sans Congo. On est prêt. On est prêt. Merci.